nana EFIYE azana ONG, nana EFIYE asungaka bademini, nana EFIYE sungaka kolemba te kotika, nana EFIYE motema malamu we, bosabone trona, bosabone troe, na planète nana EFIYE, bosabone troe, na planète nana EFIYE, bosabone troe. Alors, merci bino ki bandi konanga, bosabone na planète nana EFIYE, vraiment ils chaîne ya biso nyonso, vraiment bosabone, so bomoni kaka tolia peta na kati ce qui fait ya mo base. Donc on a beaucoup de s'abonner, bola na ndenge tozo développer, tolia peta na ndenge système ya mikolo yo, nzambi courage yope base. Vraiment na ngibino trop, vraiment merci. Planète EFIYE qui toque ma casse. Ambassy bourgeois, moto swag, le prince Racel, le prince d'Efali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète EFIYE, nana EFIYE, tous s'abonner massivement donc. Abonnez les bino, je vous demande. Tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualités. Planète Nana EFIYE TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins on perd de l'eau. On se perd. Asungaka tabana babola, nana EFIYE asungaka tabana bazanga baboti, nana EFIYE azana ONG. Nana EFIYE asungaka bademini, nana EFIYE. Bonjour très chers fidèles internautes. Bayo nyonso balandaka biso de partout dans le monde, mbote nabino. Toujours sur la même chaîne Planète Nana EFIYE, il y a la baronne, notre maman d'amour, maman nabiso Nana EFIYE, ya nana et maman pasteur. Bayo nyonso balandaka biso na chaîne nabiso. Oh nyonso bazaka toujours là. Soutenir biso moralement, physiquement et spirituellement. Tolele bino tellement et trop. Toujours votre présentatrice au nom de Jaja Mam. Et la fois passée, tu bêta qui moi lisolo ya ba maman et les lorsque non bêta lisolo ba papa ba maman va déclarer pourquoi quand le beli ba maman fallu pour le bela pe ba papa. Le non le bela sur la propriété ya Mibali. Les hommes bazalaka trop sale. Mibali bazaka Salite le loto lo bela bino mwalilo moi lisolo monka ya mukie to meka mpe ko développer o azama to ya oyoka akoyoka et tous en conscience biso nyonso na ina loba ba papa o bazalaka de jeunes garçons ba papa ba jeune donc o tanga mikara za mobali comment koki ko soigner nzoto na yo quand tu te réveilles le matin ban miso bazaka sokola mukina tongo azaka na solo ya nzoto otlo ba solo ntaba alamiki na tongo nzoto ezolumba solo atoki butu mobimba et il se réveille le matin au lieu ta sokola a sokoli na peta bimia ki azuka moi parfum a che abimiye wana ke voire même ko brosser azo brosser munoko na e tam son espace kaka ya 2 minutes zwa temps pona lo lem na yo lo lem tina kati kuna lo lem na biso za ramulai zwa temps na brosse na yo oniki lo lem na yo comme rose et non à la pembe. Minu na yo, il faut ezala propre. Au moins la garçon msusa solo bala mutu o koko pusa na mpembe na ete munoko solo mapeka solo otali na sa mapeka na ye ya de poil msusa botina pembe trop sale bosala ngonde nini mobala ko matina niveau wana mona mobala ko mitina niveau ya kotika lipeka na ba poil belé en plus ezana ba puba boti bambika auto ba bambika ba pembe na se mapeka. Mobali il faut que la propre faut ba ndenge ni ko soigner nzoto na o ba ndenge ni ko vanda o ndenge ni ko soigner chambre na yo bilamba na yo voir même nzoto na yo tu verras un homme à côté kana douche pas abimi ko mais na douche ça synonyme ko za propreté ko mais la pété na douche ça synonyme ko za la propreté ça que ni kan nzoto na yo convenablement ni ka partie à kingo ni ka partie à litoi ni ka ba épaule na yo na se ya lupeka na yo au moins moi mbali msusu ba mibalo basalaka un peu masoko mineni hein de face ba face un peu mineni azwaka te ko lekisa tani nyokate qui a dit que nzela lisoko le limba solo te etika ko lumba solo te non etika ka ko lumba solo ozwili nyoka na yo na nzela masoko oniki yango bien tina sena ya mibali zwa ton ya kunika ngo bien oniki yango ozu même citron otie na mai système à citron et daka otie citron na mai oniki simana yo bien voir même liboso il y a d'autres hommes bazar un système il y a pas poil le belatiki ba poil ne bongo et tu aimes que ta copine te fait la pipe
Moi batako salo la pipe kaka na ba poil belé otondi o kati mo ba poil na yo mo ndambu etikali mo mki tant moi sinon pas so salo pipe pas sentir que non j'ai un homme très propre. Moi ça so salo pipe azo kana nous na solo masuba ozala ki journée mobimbo toki ozu même pas temps yako sokola pour passer rapport sexuel na moi sinayo directement yo on se déshabiller bana moko cave kuna pipe hein imagine on eza obotisa ba infection na nzoto na yo moko mwana mobali ba slip na yo omuna mobali msusu slip ya pembe ese gâté côté peni na bango evandaka peni na bino mibali sike fandaka côté on ese komi chocolat e komi tam msusu jaune uzwaka tonto lekisika linuka wa mbango maboko na mbango ba comment ko préfère mingi ba slip noir pour pemba zoko kate aza salite voire même na ba cinglé ezo sala jaune na se ya mapeka zwa azana temps wana te yako bongisa tout monde ngo ba film susu ba linga ka garçon na zalaka propre ngaka funa bi mana garçon alingi na bolingo solte mazaka na besoin bi mane pas mon akeka zalaka propre. Il faut opérer lengi pas bana basi opérer lengi na fengbe que non un tel on zalaka propre garçon vraiment en tout cas tout le monde la zalaka propre mais vous les hommes qui par na binoté comme on kaka bongo boso vivre c'est comme si tous en bisoné sur na kati ya full or que non un homme doit être propre même un homme marié les até que moi si na yo foi biso que non faut ça la ka faire lobela ka yo non yo moko nan tout le monde ngom ça la ti veste yo la ti veste à qualité ya la ti ne veste bongo mais façon les qui c'est yango faire yo moko ka moi ezongela mais ya yo mteza bisa cher ezaka bo trop sale obi makaka flou pourquoi oza salite mandefu na faut bandenge ni ya kuswanya ngomo mo mbale mususu opusani ka kota mandefu ni bato ba jara ba garçon ba batika ba mandefu belé mandefu ezolumba solo pourquoi mibali boye bandenga kuswanya banzoto na bino surtout mibali balingaka ko yebisa bana bato basi basala bango ba pipe ça je répète il faut bokitisa ka ba poil na bino bokitisi poil bokati poil tinase okati poil na yo nzela masoko na yo ozui nini citron otina kati ya mai o frotter yango bien même citron na ozuna o frotter kaka na sima ya masoko na yo o frotter yango bien voir même ti liboso mipanzi pour indisposer moi ça ko salo pipte indisposer yo moko pété. Il y a de jeunes garçons bakoka ko sokona sali peka na bango te omuna jeune garçon zulumba solo ya lipeka solo ya munoko azana tona te ezakala mkina tongo akikop ala mkina tongo akikop azonga solika bongo bokika mai na nzoto bongo non voir même ba garçon bazalaka na ba solo ya mai solo ya samako otamboli journée mon bimba na basket na chaussure na yo quand tu rentres à la maison longola zoa bicarbonate de soude bicarbonate à pharmacie otiena eau tiède na citron otiena mai oji makolo na yo pendant 10 ou 15 minutes ovandisi makolo na yo na kati ya mai ozosala te eloko wana 2 fois par semaine okosentir que okosasona ba odeur te na se ya makolo na yo mwana mobali mobimba soka longoli chaussure soit basket na ye oka se ya makolo solo azo indisposé na bato baza mipandi voire même na ba voisin bala mbali tozalaka propre eza ba bonne manière ekosunga yo moko ekosunga pena bato baza mpanzi na yo soki oza propre mutu mususu asepelaka noka ndenge ozalaka ndenge olataka chemise no pembe wana osalaka yango bien kaka ndenge olataka veste no kaka ndenge olataka bapolo na yo oza impressionné bafille mutu mususu azokana nga kaka funa bima na garçon na pourquoi oza très propre bana mibali bozalaka propre mobali fiancé oza na fiancé na kozela te fiancé wana ya osala musala na ndako non yo moko pola muki na tongo tali ba coin za salite tu arranges obongisi moi mousse na yo obongisi moi mon batane mon table na yo obongisi côté ba chaussure ne zalaka côté bilamba zalaka oji moi te encore repasser bilamba na otiki full ozela ka chérie akoya ko sala non yo moko pe faut la propre yo faut la propre parce que la karaté que faut chérie ya sala non yo moko faut la propre propriété fait banda pa na yo moko suki na o arrange mo kitoko ba barbe na yo bien tes dents. Et la langue qui sent, c'est la langue. Ce qu'on se soigner le lait moté. Et ben donc ça solo. Surtout jaraba mibalo bazaka vandaka trop silencieux. Alors bara vraiment mingité. Ce qu'on pousse ni comme pantine oka, moi solo moi yangai. Et l'habitude ya obrosa avant lala, na tongo zuma citron na otie na moi vert. Ozuma mai wana ningi so boaki munoko. Surtout ba garçon bazalaka. Minoko ça la lèvre na bongi ça la pembe.
Vous avez un système, il y a VIX, pour me bébé kakati. Ou mon garçon, je suis bébé kaoke, moi poso, je suis sali moi pembe. Il y a un appel, mi bela monde balinga babizoa. Il me faut à la propre. Il faut qu'on évite le lèvres est trop sec, lèvres na yo ebotaka pembe. Nous devons être propres, les hommes. Le nom de la Mibali, il faut vous à la propre. Les attaquants qui font moi si d'ailleurs là qui sont non, yo mon copie. Faut y ko protéger nzoto na yo. Ce que zo protéger nzoto na ote. Ozo bombe infection parce que infection Mibali bimaramba ngute loka ya basi. Moi so mona directement moi mikusa soka à entretenir nzoto na ebente. Mais Mobali abomba ka Salite azo bomba. Si Boya découvert en infection c'est tonda ki na nzoto. Tu as fait pipi, là te slip na ou bien faut avoir ba protéger. Batila biso ba protège slip. Ba protège slip ya bana Mibali pe ya bana ba chezali. Un homme moni que ce que au sala ba urine trop. Là ta ka protège slip na yo et ko protéger yo moko. Au mona ko ke suba yo na silisi ko beta peni na yo te. Directement zomisi peni na kati ya slip. Mo suba mikemike netika na kati ya slip. Journée mobimbo yengi na ngota msoso zongi pe osokoli nzoto na te tu dors avec nani slip na yo wana le matin tu te réveilles au le polongola ta slip wana o yengi na ngoyo sur la sortie air non. Les hommes faut vous à la propre. Je dis un grand merci à Mibali on est à la propre. Bon continuer toujours cause à la propre. Mibali ba kokwa cause à la propreté en tout cas apprenez ça. Bon pe ça oh non babalité. Bon pe ça passe na bango passe. Et si babali o ba yebi ke bazala vraiment propreté. Bo yebi ko soigner zoto na binote o c'est la kaka moi c'est sur le slip. Moi c'est bongiso lipeka, moi ça tala c'est na yo ce que au se razaki. Non. Vous devez maintenant apprendre. C'est le temps d'apprendre. Moutounio ça yeba kanyo sauter. Dans la vie on se complète. Moi si o la kisi mobali po la kisi moi si. Mobali yeba ninga ko soigner ba po la c'est à mapeka. Et toujours l'habitude, il y a kokata kakose razaka à chaque fois. Ba crème épilatoire, ba tchela biso. O tchia ngona sama peka après 5 minutes. Ozeli même na c'est ce que nous avons l'habitude, il y a kokata ka ba poil non sorti. Et même l'habitude, il y a kolongola ra mwa ndambo. Okotika poil no c'est tondi bolingi kaka bana bata basi basal rabino ba pipe. Là je répète, ça je suis en train de répéter ça. Les hommes qui font ça, en tout cas, bon mais un peu ko changer côté wana. Bon mais un peu ko changer, beaux à la propre. Ça ma colonna est à la propre. Olata ka chaussure mingi yeba ndenga ko entretenir ma kolona yo pe lumbara solote na se na yo yeba ndenga ko sokola ba slip na yo yeba ndenga sokola sanglé senga moi Mobali ezaka pe moi c'est ya bimsu c'est changer couleur comme un jaune comme un chocolat non. Soyez propres les hommes. Mibali beaux à la propre. Ce que vous a propreté moi c'est okimayo. Ce que lumbara solo na munoko c'est le temps. Au moins, un garçon a bien la cacari dentaire. Mais la manière dont à se protéger, à son erreur, nous connaissons, moi, quand on se les athées. Belle babé la cacari dentaire, boy, on soigne. Le matin, au sokoli, nous connaissons. Surtout, belle bassin dans le bureau. Zala na brosse, non, même na bureau. Le matin, midi, soir, vous pouvez brosser vos dents. Nettoyer le dent. Surtout la langue. Obela munoko, obela kaminu plutôt. Yeba ndenga ko brosser munoko na yo bien, brosser minu na yo bien. La langue là. Ce qui est ça pembe comme un rose, ce qui rouge. Yeba ndenga ko frotter brosse na yo bien dans la langue. Frotter ngo bien aux à la propre. Okomona ata moi za besoin tam so passer rapport sexualité, mais ça a besoin kaka afibara moi lèvre na yo, moi langue na yo na tira kango. Pourquoi? Il te trouve propre. Mais ce que vous en avez babiloko wana te la langue c'est la ka pembe. Tu parles baso ya pembe yé tondi dans ba lèvre. Mi balo ba système si lèvre comme pembe. Msusu lèvre beboti ba poso, ils en ba poso. Molika moi na bata moi si embrasser non. Soyez propres les hommes, vous à la propre. En tout cas, écoyez bino moko. Au comment que bandu sepela na yo non zaka propre. So mon bel za Salite ba compate pas bandu ki mayo de 1 pozal ozulumba sola munoko sola lipeka ozo passer rapport na mona bata moi so mateli na nzoto akangi déjà munoko na zolo. Va même na miso pas mona ota sentir yoti. Pourquoi oza Salite. Mibalo bazaka Salite en tout cas apprenez. Il est encore temps. Ils sont encore trop tard pour que la propriété en zone. Les hommes soyez propres. En tout cas, na obeta c'était na Mibali boza la propre. Mibalo baza la propre, bas na bango. Bas sepilaka.
Mibalo ba Salite, moi ça zone nyonga. Ah linga, te mana linga na ngaka yena lingeka. Chambre nous tu n'as pas le temps. Yosa chérie non balité. Chambre nous en attend bongi sangote. Ose la fiancée, c'est la chérie ayo bongi solo chambre non. Conseil donc lancer panabana Mibali en tout cas, vous à la propre. Propriété et même maramara bébélé. Propriété et que ça là que vous bela ba infection te ba maladie moko kidikidité pourquoi vous a propre bindenge ko repasser ba silo pinayo bindenge ni ko repasser ba sanglé bindenge ni ko repasser ba chemise bi ndenge ni ko entretenir nzoto nayo ko eba ko sokola nzoto ko bongisa se makolo munoko ko bongisa ba barbe Mibalo bazaka ba mandefu ebele wana omoni se toki azata na tante ya kokata ta mwandambo entretenir ango bien. En tout cas, un grand merci à ma fidèle Nyonso Balanda Kibiso. Un grand merci à madame Nanga ou Nalingaka Mingi, Yana EFIYE, maman pasteur. Merci Mingi na régie. Un grand merci à Kevin Dibanzila, autrement appelé Dibak Pro, le jeune boss, hein, un garçon très propre. Un grand merci à mon frère que j'aime beaucoup. Un Camerounais perdu à Suède, Jires Malonda, autrement appelé Papa G, Motemaya Nigel Macha, na Suède, précisément na ville, il y a Gothenburg. Donc, je vous aime beaucoup, je vous aime vraiment beaucoup. Un grand merci encore à mon frère que j'aime beaucoup, Nathan Fumwangani. Un grand merci à Ben Mouela Kankenya. Un grand merci à toutes les hommes dans la propre Mibali, propre wana. En tout cas, un grand merci à vous. Un grand merci à Preston Touton, d'autres appelé Andy Touton dans les Golden. Un grand merci encore à Fils Pabila de Panama, autrement dit Tonto Djoubek depuis Paris. Donc je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Continuez toujours de s'abonner, abonnez-vous, partagez le lien. En tout cas, Nalela Bino fort, Nalela Bino. Un grand merci à mon beau-frère que j'aime beaucoup, Steve Kayembe, na Utah, hein, depuis les États-Unis, Nalela au fort. Un grand merci à vous, mes fans, et continuez toujours de s'abonner. En tout cas, abonnez-vous massivement, je vous aime beaucoup. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Sungaka kolemba te kotika nana EFIYE motema malamu bosabone trop bosabone trop Na planète nana EFIYE bosabone trop